Je moko za na TikTok elo ba mbanda yondo ye bakanga zo akimia ngana kala mbanda te basa mabala boleka ba jeune fille boleka ba ba indimi ke bazaka na mbanda te boleka liboso yo ka mwasi kitoko bongo mbala bala wa peselo mbongo ndima ke ozaka mbanda na ndeni jeune fille ozobuna na mobali na yo lobi abala obia a positionner yo ndimo za na mbanda basi sa mbanda boya boleka bodenda na linga abino mingi ba bazaka sa mbanda bandima kapete ke mbanda existaka. Je vous aime beaucoup, bisous. Ba challenge moko za tina. Le 3 septembre, Kalake Karine Mokonzi, Bazope Selay dot, donc Libala. Ba émission Ezo Salamake na Likambetali Libala. Ils ont déjà confirmé Karine Mokonzi a Boti. Siko Karine Mokonzi a Boti. Na kanisa ba oyo balobaka mabe. Pour la baronne, normalement, il fallait boya. Boloba, la baronne Karine Mokonzi. Oloba, yo okobota nanda kwa libala. Mais tozo mona, oza nanda kuna yo. Fallait boya. Mais bozoya te pourquoi? 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 Et pour que on affiche nos gars, ça vous fait mal. On cache nos gars, ça vous fait mal. Bon, on a qu'à faire quoi? Parce que moi, je ne comprends plus, on a qu'à faire quoi? Mpote, ba papa, ba mama, bandeko. Mpote, barando, na barandone. Mpote, batoyo, balingaka, rando. Naba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mpote bana mike na ba bébé. Mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Joyeux anniversaire ya Nokobio Arma Mokonzi. Na mokola lelo nkolo abakiseli ye mvula moko. Une année de plus. Arma Mokonzi, une année oyo kolo abakiseli yo batele yango, salele yango, kitoko koleka ba année oyo. Et si au salela, yebankolo abakeseli yo inane. Ezaneti, ozana ba taxi na yo esalaka, babakiseli yo taxi moko. Alors, elakisi, fosala koleka ba taxi mibale ozangi nango pokominami satu. Sikoyo, oyo, kolo abakeseli yo mvula moko, une année de plus. En tout cas, félicitations, joyeux anniversaire, et suki wanate, et zande et bandi. Po année yango babakiseli yo, nanu, osaleli yango vraiment te. Nano salite, po bakisa misikoyo. Bakokisi une année, babakiseli yo, bapesi yo. Alors, salelango kitoko. J'espère pe, et ceux qui vont naté, bako continuer, ko bakisela yo, ba ane, ndenge tosengi nankolo. Bandeko, Karine Mokonzi, la baronne. Tolandagango, na ba chaîne. Karine Mokonzi, il fallait abota na ndaku ya libala, na kati ya ndaku ya libala. Na libanda te. Bandeko oyo bafingi Karine Mokonzi. Makambo zemi. Balobi lelo oyo baza confirmé Karine agina zemi pe aboti. Mais eza pe mabete, eza logique. Baya siko koloba. Pourquoi Karine
obali na kati oboti na kati ya ndako ya libala yo na papa ekate na kati ya ndako moko. En tout cas, soki bazoya te baza na réponse avant baya. Réponse ezali na ba vie na bango, na ba vie ya ba famille na bango, voire même na ba mama na ba koko na bango. Basali pe bien bayete po ngai nazapela maloba oya koloba. Bien sûr, ngai kaka te, bato balobaka po na Karine bazape na maloba koloba. Maloba oyo ya kotia oya bango na nzela. Melokola bango moko babangi, bango moko bamitali. En tout cas, basali bien. Bosali bien. Ewo, baya bafana bakoma binemi. Bazala ba complexe to pousa bango pembeni bakenda bakoma ko ignorer biso. Bakoma ko finga biso. Bakoma ko lobela biso mabe. Yo complexe. Nga na kobakisa likambo mosusu te na makambo wana na koloba eloko te. Bien sûr, naza na makambo ya koloba conteneur mobimba, mais na koloba rien. Po bino moko boyebi deja bomitali. Bandeko le 3 septembre mbotama teme ezali mariage coutumier ya Karine Mokonzi. Le 8e mois ezali bakado ya la princesse de Jésus, princesse Henrietta. Wana bokene na chez Mokonzi, bozongaka na chez Mokonzi, ba info kuna ezali complet, ezopesama kitoko. Karine Mokonzi la baronne, batoyo ba revolte oyo balia na ye bazala na ye, bango pe awa bazwa balire bapesaka bango bakanyote, bafutela bango bandaku soki babengani na ndaku. Etanke akokata kofuta ndaku moko te, problème ezate. Mais faut bayebaka, même na Afrique, ba pays o bato bazala na mindele, ata banyokola bino, mais lokola bango mutu bakoloniza bino. Chaque pays ya Afrique soki boyebaka te, epesaka mbongo na bato bakoloniza bango. Neti na Congo, epesaka ba Belgique mbongo ya biloko tu etekama wakuna. Ba oyo ba anglais, ba français ndenge moko. Alors Karine Mokonzi, batu oyo abimisi na monde Mokonzi, oyo bazali na monde Mokonzi, normalement bango bazali pe coloniser na Karine Mokonzi. Na yebi bokoloba na lobi mabe, mais na lobi eza modèle moko mekokanite. Bozala calme. Karine Mokonzi a colonisé bango, alakisi bango, makambo mosusu pe atie bango, caché na ye, ezaneke langue, bazape na monde Mokonzi. Soki bino boyali awa, soki bazozo basalama, parce que pour Karine Mokonzi azali a créé monde Mokonzi. Soki bazozo bake pesa mutu moko babengana na ndaku mbongo na ba site mosusu ba pesi ete po abimaki quelque part. Non, po azali colonisé, civilisé na Karine Mokonzi. Donc bango moko fo bayebaka. Bambongo bazozwa na ba chaîne na bango wana entre parenthèses. Mais soki bapesie mbongo ya ndaku, foye baka 40% ezali na compte ya colonisation. Na lobite atinda na compte ya Karine Mokonzi. Na lobipete atinda na pepa la Karine Mokonzi. Mais loko na lobi kaka
soki batieli ye cagnotte ezala ya ndaku ezala po abelaki ye moko alongolaka 40% abombi quelque part apesi na motu oyo ye moko aza conscient azali kolo na ye ayali conscient soki bato wana basangani po moto wana surtout soka balukeli ye ayini Karine azoloba mabe ya Karine to apesi mokongo azokanga bafular lokola wadol ayebike ki amitié oyo aza nango makambo aza nango bazosala yango mpona Karine mpona kolo moto akoloniza ye yango wana soki bokoti na mode oyo Karine Mokonzi créé na kati ya mondine na bato na ye ya bakagnotte ya banini wana automatiquement bombaka 40%. Donc so bapie yo 1000 obombi 400 na compte ya Karine. Symbolique pour le moment na lobi te oti nango na compte ya Karine na lobi pete oti na PayPal ya Karine. Na lobi kaka bombango koma na konti wana Karine Mokonzi. Nenea yo nanu te yo ozali na katikati yo ozali ya kobebana te na Karine Mokonzi yo katikati yo est différent to ngana zo lobela kaka ba oyo babebani kozo te abebani ye moko na ye moko me na komba Karine alors bazo considérango neti babebani na Karine mais wana ezali pas profiter alors tant ozo profiter yeba ozana dette colonialiste mais yo mtu ana dette ya kufutaka kolon na mayele oya pesio na intelligence oya komisio na ba capacité oyoyo ozweli mbongo wana po soki tembe zwa voisin na yo babimise na ndaku totala soka kozwa to zwa film so internet babimise na ndaku totala soka kozwa wana foko zela ba Willy Musheni to batu mususu ba beda show ozela kaka ba oyo bakokoya basunga pe batu mais soki ozali muto ozala na Karine omona Karine boye oliana ye afuli yo obimi donc nyonso obandozwa direct 40% chaka ngona mupanzi na compte ya Karine Mokonzi na lobi toujours ezana no symbolique kobanga te mama bisuba suba na zwa mbongo mela tembo zwa ndako mosusu turo banda kufuta pondengo zawana na agino ya 63 ans ofuta ndako moko te o vivra na bandako kufutela na garantie o bafutela yo donc ozo comprendre Karine Mokonzi afuta ndako Karine Mokonzi asala Karine Mokonzi bapesa mbongo pona musala Karine Mokonzi basankisaki mbongo pona musala pe akoma icône jamais bo comparaka ata na imagination o ngelo ko na sala Karine asala non osala ngote Karine asala babuzoba wana te bafuteli caution afutaka te avandi na ndaku pa subaka na mbeto non asala ngote yelo kwa sala azofutela ndaku azokenda Kongo mikili na mwa mbongo aza nango na poche a dépenser belé po azwa kaka ba image azofutela ndaku atie bakita shel
a créé super talent bavandaka nyonso wana moto nyonso awa yali bisika ya kofulama yango na remerciaka afilora alobaka clair pe afilora eloko na lingelaki susu ye memi Karine baza na likambo nini Karine alobi ne boye afilora amonaka kaka Karine teke ya super talent Karine mokonzi la baro non amonaka susu yaya donc azalaka calme a respectake lokola yaya pe afilora asepela mpala liboso kozala na Karine mokonzi amoni peke mutakabeli $100 ya mobimba pona nu bakabela ete $100 ya mobimba tala sikoyo beauté tala sikoyo afilora la taille ndenge bona komonela ye azako coûter cher mais bato bazako tchaka na valeur na ete Karine mokonzi à partir na ye valeur na ye na cher na ya kutaka emonani naki mwasi ya libala mwasi ya boboto lelo tozomona yango pa ya papa Duki Kapai yango wana bino ba oyo ba révolté te mais ba déserteur ou bien bino na bi kombo na kobenga bino te oyo bozala pene na Karine bolia bomela boseka bino maseki pana bino ezate ki internet pana bino pe ezate parce que bino bozala na de côté bozala na net bozala na libanda internet bino moko boloba Karine mokonzi na libanda internet azali ndenge mosusu alors nga papa robo Karine mokonzi na libanda internet na yebelie kaka na maloba na bino maloba ya bato bakutanaka na ye nga moko personnellement na nakutana ite boye tokoma kosolola nyonso ndenge bino bozalaki yango wana ya bino eza différent 40% oui 40% oyoki yango bien surtout na lobeli yango penza pona moni bamura abengi bese de Panama nene alobi ezalaki ide nanga bachela kalombo cotisation azwanda bafutele sous garantie mwana mwasi aza incapable ya kofuta ta mwa moko ya ndako bofuti garantie premier mois papa lupangu to mama lupangu tango aye kopia kosenga mbongo ube tango mbongo ezwa ta lubi mama tozoki na deuxième mois wana ya songisi mama wana garantie nanga ok bongo ndenge nini mama lupango to mama lupango papa lupango abengana ete mutu première garantie bapesi première mois futate tina bapesi la kepe garantie une année tina 11e mois afuti te balongolaka na garantie mama lupango kaka na 6e mois sa bayaki déjà po sa kobwaka biloko na ye mais bon azozelaka esila yango soki bazobwaki biloko bolobaka te mais bon wana etali biso te etali ye toza mpe na elanga babwaki ye na ntango mwa mabie ya bien alataka batriko bilamba nyonso wana mais mbongo oyo bozosangisela ye oui alongola 40% atiango quelque part bino ba oyo mpe botikali soki basaleli yo cagnotte basangisi yo mbongo na n'importe quel likambo même moi malade l'hôpital 40% ekolongwa tout d'abord awa bamindele oyo basengaka mbongo mpona bakende sunga o likambo moko ebimi na mbandaka
so bapi bango mbongo bamemaka combien kuna bamemaka 8%, balongolaka 80% mpona bango. Siko ye akolongolaka 40% yofele pete ya kokolonize civiliser. Bien sûr azaptaka civiliser de tilelo, mais na Karine Mokonzi na monde Mokonzi. Bon, bandeko, le 3 septembre ezali mariage coutumier ya Karine Mokonzi. Dot. Predot si ba pesa. Biloko mususu si ba pesa. Pour vous comprendre bien. Donc Karine Mokonzi azalaka déjà yakobala mwandambo. Maintenant kokende musika te na ba débat pamba te na zelaka kaka bawana baya. Baloba Karine Mokonzi oloba okobota na kati ya ndako ya libala. Mais ndenge nini oboti ozapa na yo. Modèle na zelaka bino. En tout cas, na bato basa na dingi bakokoma na bango avant, mais nga soki na ina kata dingi ata na pakebo modèle na zelaka bino ya osakana te. Noko bio Armand Mokonzi, joyeux anniversaire. Le 6, 8e mois, bakado, il y a la princesse de Jésus, Henrietta Kikuli. Vendredi, papa ya Henrietta, samedi, na mama ya Henrietta. Bakozala en famille na Belgique to na Suisse, mais le kola bota misika, bakozala na Belgique. Le kola pe bazo préparer mariage coutumier, bakozala na Belgique. Ba passer ba vrai moment en famille. Mama chachape akokozala koko ya mwana pe dimanche na losambo. Bobo sanate ba site na bango pezali. Armand Mokonzi officiel TVP ezali. Ya mama Charlotte pe ezali. Ya la princesse Henrietta Kikuli officiel TV ezali. Ya maréchal Kikuli eka père Bapeti ezoya. Bobanga te. Oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Karine Mokonzi na sepeli nzamba sali me evolution ona nabino bela yamba to tenzembe saka kakinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe saka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya Henrietta yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment oh, atabana ko cha bilamba. Oh, ke bilambe ko mi mutu. Glagati. Karine Mokonzi na sepeli nzamba sali me evolution ona nabino bela yamba to tenzembe saka kakinyo. Samba batela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi oya lesa mide yane ayolele sanako ya Henrietta. Yo lele ayolele Karine Mokonzi mesi na yo ayolele Karine Mokonzi ya yo merci mama ayolele sambe ya pambola mwana yakola nesengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment évolution ona nabino bela yamba to tenzembe saka kakinyo samba batela mwana wana akola nesengwe
Karine mokonzi oyo les amis de yane ayolele sanoko ya rieta yo lele ayolele Karine mokonzi merci na yo ayolele Karine mokonzi ya yo merci mama ayolele ayolele ya pambola mwana ya kolane sengo mama ayolele merci voilà c'est vraiment. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo, il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama, on a rosa ngisaote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.